bino nyonso awa ezali MTP consultation. Totali na Patrick na mo na Zaloli. En tout cas, bonsoir. Bonsoir bandeko boye elamu. Merci encore une fois de plus. Nenge bozali ko supporter biso toujours. Les lotoye nenge loli autiko loba toye les susu na vidéo ya sika et voilà toko lobela sur nenge nini ko fungola compte ya stock market. Baninga bandeko mbote en tout cas to sepeli mingi ndenge toza na bino bato ebele basengaki tosalaki vidéo na anglais bato ebele réclamer babi non il faut ça na lingala pour pire comprendre te baningi bayeba mwa mike donc yango est-ce que tokotela ngo lingala donc en tout cas bobo santé bo subscribe et puis bobo panza sango po eza penza donc tolakisa bino ndenge okozwa l'art ofele na kati États-Unis ozo comprendre hein? Donc tosepeli makasi sikoyo tokota sujet. Absolument. Merci. Alors lelo ndenge te prometa kibino la semaine passée tout ça là qui vidéo sur ndenge ni kofungola compte ya stock market. Tuzo utiliser bongo plateforme ba bengi TD Ameritrade. Et aussi, tu utiliseras Fidelity, la plateforme est belé. Mais la semaine passée, tout ça là qui vidéo en anglais, tout ça, tu l'accès à comment vous font la compte na TD Ameritrade. Alors, les lettres ça là on les suit sur moi démonstration mouké sur TD Ameritrade comment vous font la compte. Pour Patrick, avant ton quota, comment on fait la compte? Ba master ming baza opposer question ba stock ezanini. Ming bazo baté. Expliquez dans nous hein bande qu'on a biso ba stock ezanini. Stock, voilà, question très bien, oui, débat tout mingi. Alors, bandeko, stock ezali très simple à comprendre. Tu me gars ko expliquer en anglais, et là moi moulai, mais na linga to sala faut tout katana mukuse hein. Stock est très simple, na ndenge ya boye. Qui par exemple, compagnie le col Amazon et continue à marcher, ezali wana na linga Amazon, Patrick a linga Amazon, loli a linga Amazon. Siko tozomi tu na ndenge nini tokoki mpe kokoma bakolo Amazon bien ndeni tokoki mpe ko investir na Amazon. Siko eloko malamu ezaki mukolo Amazon alobi compagnie oyo na linga ezala yanga moko lisusu te na linga ya bato ebele. Alors akati yango ba biteni ya mike ebele alobi biteni moko ndenge za boye marché ko déterminer prix nango tu peux évaluer en haut, tout à l'heure, va déterminer prix à côté comme morceau comme la compagnie par exemple va côté on a $50. Alors ce que business net tout ça boye na bino pe bande ko ota la biso lobi ba côté ka banda Amazon na $50 $50 ba côté ka ndambo $50 na somba moko Patrick pa bina somba moko loli pa bina somba moko yo pe na famille na mo bimana bande ko na onyo so sombe bango moko ata 10 boko bwana mbongo o somba 10 ou bien 20 ou bien 100 so bo sombi yango ndengona sikoyo Amazon a continué à travailler biso sikoyo na bino biso nyonso bato sombi morceau moko biteni ndambo ya Amazon to kompe bakolo Amazon ozomona toza bakolo Amazon à 100% te mais toza bakolo Amazon na mwa ndambo ya pourcentage ya compagnie moko mais toza bakolo Amazon. Alors eloko tso ya bien ça la maison nini tant Amazon les ko continuer ko za valeur les continuer ko za la solliciter bato les continuer ko linga yango bazo sala musala hein bato osomba biloko Amazon les continuer ko kola. Alors chaque fin il y a 3 mois trimestre ou bien chaque fin d'année ce que Amazon a le barake ndenge compagnie zu valeur boye ce que le auto sala za nini bato nyonso baza ba kolo Amazon basomba mwa ba bitene Amazon mbongo auto sala ya bénéfice to kabona bato nyonso wana. Donc, stock na 160, il expliquer moi mouké na éviter son expliquer en bien avant de pouvoir comprendre. Expliquons très bien, Penza. Donc, dans vos exemples, il y a MTP Consulting, compagnie modon, tu vas au talent, donc, si vous avez la poste côté la MTP Consulting, au ressemba, moi, et la compagnie. Voilà. Si la compagnie n'est pas tu vas réclamer, zo mata, et puis, ti prix nango so somba ngata, nengo lobi $10. Après ça, compagnie zo mata, tu vas linga et comme il prix à $20-30. Voilà. Et là, on a sommé $10 et comme il $30. Donc, on a $20 à bénéfice na poche nanga. Voilà. Exactement. En tout cas, tu as expliqué très bien. Et puis, ce que vous avez bien le sous pour l'année, il faut que tu aies $20 au moins,
la semaine, et comme $20, 2 semaines après, tu as comme $35, $40. Donc, ce que pour une compagnie est bien, ne dis pas que tu relaxes, sur le tu idée, tu relaxes la compagnie est bien à Somba. Sur la compagnie est bien, sur au gardant pendant moi, temps, délai, moi bien déterminé, moi, 2 ans, 3 à 5 ans, au mon retourne à eux, bénéfice aux bien mingi. Au moins, on a $10, et comme tu dans 2 ans, 3 ans, comme $150 et comme $3000. On a fait là, refait pendant. Là, refait mon cher, on a dit ça. L'accent dans le biso, il faut que au somba. Les lots pendant l'accent biso, mais nabi batu déjà belé bazo tuna mesiko yo opona po ba compagnie za kili siko opona compagnie wapi mais on est photo salamo semaine prochaine vous comprendre semaine prochaine exactement wana kitoko voilà kitoko semaine prochaine to laksa bango ndeni na osala compagnie ni ya bien osomba donc c'est ça quoi donc donc lina laksa bango siko bien le lien na moi lo obakisa bien ndeni bon on a eu ko bakisa moi muke stock ezali un petit partnership bolingo sala moi business moko exemple topesa ngo na ndenge ya makoki ozali na bolingo sabo banda compagnie valeur ya compagnie wana ezali na $100 botongi compagnie na bino mais au lieu otonga ngo yo moko obengisi ba master tami balé misatu donc motamutache moi partie na yo boza $25 mais air compagnie est avancée et ko efandi na ba statut na ngo malonga mais pour la bo évoluer besoin besoin moi batumengo baya pour bosomba babilo mususu bakiti bosomba mo bamesa mais bino bolingi suko bakisa nani ko bakisa volume ya mbongo na bino te bato wana mususu bakoya na mbongo na bango siko valeur ya compagnie wana ekomi $100 parce que bato mususu bayaki ndepeki bofala stock avant que business ebande et business ebandi bandi ko évoluer sikoyo revenu wana ekomi bakisa valeur ya kati ya compagnie alors de plus bato bazoya bazocha ekomina tili zocha mbongo na yo compagnie pezo koma munene bato bazosumba ma marchandise na bino c'est comme ça que vous gagnez pe mbongo na yo donc ça vraiment eloko mo carré kitoko okoyi jamais ko perdre bon okoyi ko perdre mais mbongo no zo circuler ezali kelemba kitoko en tout cas au lobby pensa bien mais na bak ça peut moi eloko pour bato belé ba surtout na biso mais bino siko est-ce que bodama moi pourcentage ata moi commission té un petit peu sorte to dama commission té ezara donc to linga bino boyeba comme ça bino pe allô tu n'as rien c'est ça on a zolo ba donc tu n'as biso rien eza ofele donc yo moko ok to l'action yo moko ok no funguli compte na yo eza yo moko na yo moko soma na compagnie nyo so lingi donc biso toza ko tuana te donc tu n'as rien bato belo ebite bato bele bazo tuna donc bakanisa toza moi commission te mais ezara bénévolat to lingi bato ba yeba po tala bato ba osala mongo biso to ya États-Unis il faut payer tout landa local ezara te nyoso moi toujours vraiment ba faux boulot mais moi ba la réseau quota moi peu aux amants monga bien ça donc cap là ça va bande ko ndenge il faut entrer mais là on suspecte que bato faut ba yebeza ki po na solo moi quelques personnes ba master mo ba ben sanga na kepa na bango quelques familles ba ben sanga na kepa na mandako na bango ko expliquer bango mais c'est comme si moi ko banga moko bo ezali ta musu bato amona eske no ko sa bango to ko sa bino te po ce que pesi bino kombo compagnie oyo mi balé par exemple ba compagnie mususu au côté na site na bango yo moko biso wa kuna na kata site on a te travailler na bango te yo moko côté o chama information na yo moko to za kuna te biso le to senga ezaka po aider biso net so pesa biso mo quelque chose en retour yo s'abonner car na chaîne po anini po kabola pena baninga mususu base information susi na biso ka yango wana eloko futa biso yango wana kaka yo s'abonner na chaîne et puis kabola na bandeko bayi ba pega na côté wana na oyo kana biloko stock comprendre kitoko siko baninga bazota la chaîne oyebi ka bazana facilité makasi parce que tozo pesa bango information au fele voilà Patrick yo siko nengo za boye oyebi mango ebele na stock mais ebana nini oyeba stock lobara moi pesa moi exemple moi muki avant ko ta relaxa bango toninga to eba moi nini no kota na stock OK na partager moi muki avant to relaxa bango donc nga eloko esala ki na koti na stock eza grâce à Nzambe na respect na remercier Nzambe pona yango Patrick aza on a yebi lole yebi biso nyonso to abo biso misatu biso to yaki na États-Unis to sala betite na biso to sala classe ya pilotage to ba pilote to ba pilote to sala biloko musu ba formation mususu alors biloko ba stock là na mitu na biso te mais ezaka grâce à Nzambe
Natang nazi musala mobo na banque, place na sala rati lelo. Il y a là 7 peut-être 8 ans passés. Ba master nanga to solana bango gaga, oya moi mindele musuba muté malambo solana bango, tant besoin na break, besoin moi répondre na kati break bozo lunch na bino. Ba beta masolo entre bango, neni basala ba biloko na bango na basala ba mbongo na bango. Ah, ngape siko moi courage car esprit ga keynote. Donc au coup fa sonité. C'est que tête. Ah, chabutu bakata. Mystique dans la vie. Ah, masa siko bino bobeta masolo boye, bosa bala ndeni bozo intéressant ngate. Ah, oyo ebia ngote ngabi nini ngo. Stock market ngabi stock market. Bon nasna yo kama mena Eve mandenge se la raté. Nde ba komo expliquer nga wana izala raboy. Alors ngape siko moi miss makasi expliquera na komo yo ka bango siko na komiga chaque fois to ke break na landa bango ka po bango betara masolo wana. Mais siko dans so ko na kata marchand de siko comprendre que no so bozana bateau basala bango masolo bango beta tous les jours za yango. Moi bana ba téléphone bango ba o checker ba otala nde marché de tambola. Ndebo mama sana ba introduire nga ba laksinga ke no stock yango ezala boy so bandi boy malembe après un temps o komana boy ndebo na kotaki ngamo na cyber na masolo ra boy dans tala omonia yango na masolo ndule eza vrai voilà masolo bilamba pesa vrai hein ozo comprendre mais RMOP il faut payer masolo à l'art il Mbappé te au côté payer masolo à stock. Hein, on comprend, hein? Donc, il y a un siko bisoto kabola siko lisolo ofele. La minute na pandémie, aucun office neni, aucun break neni na ba master, hein? Siko yo siko, voilà, siko toza boé donc tu peux te partager. Donc, sans plus attendre, tape là que ça va on. Voilà, donc inde bo pesa en quelques secondes na partager na bino ndenge nini ko fonga la compte na yo et puis ya mwasi na yo ya bana na yo donc ya mutu yo sonanda ko na yo. Ata âge ni mutu azali ko fungola e compte donc tu partager na bino mbango master boy bisanga so bomoni écran na partager bomoni ngo oui tout le monde ah kitoko makasi kitoko OK c'est bon alors bandeko ndeza boye bozomona oyo kombo yango bomoni yango eza awa eza TD Ameritrade. Donc banko oyo na sibino mingi boye biango bomona yango boleka na ba 121 kuna na ba freeway bomona yango ba na ba bureau na ba place ebele. Donc so lingi so monta msuki biso toza to ba vérité to ko sa yo kendeka kota na bank oyo yebisa bango olingo fungola stock market olingo fungola compte ya stock market. Siko iloko biso tozo bangela ba ndeko na biso mingi ezake tolingi te bokende bino moko soki boyebi nde basala yango te pona nini po so oke yo moko na bank wana oke tu na bango kaka baide yo fungola compte ya stock market obi mundele ndenge azala ko explique makambo kaka na ndenge fo explique po ye aotala temps na ye so explique yo so comprendre ça va so comprendre te ondimi ya yes ondimi ka o signer yo moko zalaka sur mamuni ozo signer alors biso to lakisi yo to lakisa ndenge o fungola wana ndenge bien oke no osala ba erreur te au fond ata musu compte moko bando charge ba mbongo par mois ozomona nde tolingi so bo na besoin aide bo bengi biso alors so ke na TD Ameritrade yango ne eza o mona ngeza boye donc so ke na Google o betika Google et puis o komi na Google o komi TD Ameritrade go bima boye alors so bimi boye o ke na droite awa ba komi open new account donc au fond la compte asika o cliquer dana zumango monde na zumango wa voilà, donc on a droite, maman c'est bon mon na. Ah, toujours mon kitoko. Voilà, moi na droite awa, ndi na bendi zoom, ba komi open new account. De yo cliquer wana. OK? Alors na lingeza moi minene po maman ça va mona bien, bande ko mona bien. Na zoomer sur moi page mo ndambu. Penara. Ah, na minute toujours mon kitoko. Si mu tazo mona te, neza boye, il faut so ma jumelle. Pas ma jumelle. Na bon ba des jumelles moko ya ofele na wotinde la loliso a besoin jumelles alors mama bande ko ndesiko so koti awa oye omoni aba komi ba options ebele so ngo font la compte na yo moko au final a place ba komi individuel la kisi yo moko donc yo moko individu kaka yo moko so ngo font la compte na yo moko au final awa so ngo font la compte yo na femme na yo bo au final a donc boza joint donc boza ensemble donc couple ko bo fini na o ami balé oyo. Bon, cap pour la bande qu'on a deuxième, troisième bureau. Aïsara, moi si légitime y a pas là.
Donc, Oh, tu as moi, c'est deuxième bureau. les gens parler. Maman va deuxième bureau, troisième bureau. Au moins, sur le vent, bon, il faut tout, hein? Il faut tout là pour, hein? Moi, je raisonner, moi, deuxième bureau, deuxième bureau, à Zat Moboul. Donc, il faut un premier bureau, premier bureau, car donc, bis to souhaiter que, bon, so, dans le troisième bureau, mais en États-Unis, na ba timing est illégal quand on a ba troisième bureau. Moi, souvent, en Utah, Utah, baza, ils a polygame, ils a permis, hein? Na habité. Bon, anyway. Donc, ce qu'on nous font là, yo moko fini, nous font là, yo na madame, na yo, donc, des pratiques à lobby premier bureau, au fini, so nous font la programme monsieur ben yango IRA au fini donc souvent on a besoin pas tout ba to le pas bilo ba IRA plus tard mais so nous font la ngo bien yango au finalement qu'on ngo alors biso le loto se concentrer na compte na yo moko compte ya une femme na yo ou bien compte ya bana na yo au final o komi o ba komi UTMA et puis ba che barwana UGMA. Donc, au un dépôt font la compte, il y a moins en moko nanda. De bas, on va mineur. Hein? Donc, so on va comme joint minor. Donc, tam su bana mineur, va mi balongo font la ensemble. On font la au fini mais alors, il y a yo moko au fini on dit tout ça on exemple au fini wana et puis au y place ba comme open individual account. Donc, font la compte na yo moko au fini wana. Zo mona master, zo mona na. Voilà. Ce que tu as tu as vite fait. Yomoko kei. Awa sélectionner na préfixe ça. Ba benga quand monsieur, ba benga quand madame. Yomoko poni oche. Oche first name na yo. Oche middle name na yo. So lingi last name. O continue. Si on a par exemple nous sur pays. Oche adresse na yo. Donc très simple. Nega so no fungola. O le bini pat. On est dans le bas. C'est très simple. On dirait sur un réseau social. Ils ont un quoi? Facebook, Twitter, tu kili. C'est simple. Et très simple. N'est-ce pas font la email ou créer email à Google ou font la moi compte à Facebook. N'est-ce pas? Donc on a dit instruction. N'est-ce pas? Ok malembe. Awa au fond di ma règlement au fond di ma yango. Fini wana. On continue. Mais on est lelo. Comme tant ils ont mingité, pour remplir la bilo on sur les habits moins temps, mais il y a très facile. Il y a information na yo. Mon en dengue ali, on toni bon bien. Donc comme on a yo kaka évoluer ti, on a été ba master sur ba ligne na chaba information na ou pas, mais na ligne a bon mon dengue ali. Alors ce que tu as information na nyonso, et vous payez ça comme un verre. Au final, pour continuer une étape musus. Moné donc et puis une étape musus on a de chaba information musus continuer ba sengo income na yo. Mais biso neto lingi susi na biso zali ke to lingi to aider bino bo fungula na ndenge ya bien. Ozomona. Donc ce qui fait que soko bengi biso ngai Patrick ou bien Loli to lakisa yo o fungula na ndenge ya bien malembe. So lingi to ya na parler chez yo, to ya na parler chez yo. So lingi to sala moi et réunion moko ya 15 minutes na yo 30 minutes na Zoom to programme to sala on a to lakisi yo et bandeliti so kande o fungula account. Monia de ya ndenge na donc o eza TD Ameritrade. Okay, go ahead. Nangela tunasiko ba o expliquer stock za nini o lakisi batu comment accéder ba fungula compte na bango eza très simple eza netiga réseau social netiga ozo fungula compte ya yo moko bon sikoyo so mutu afunguli compte ayebi siko en cher eza nini sikoyo na la question mpo na Loli voilà mutu akobana ndenge nini apona apona stock ndenge nini mutu akopona stock po abanda. En tout cas question ezali valide vraiment wana nde baquestion bato nyonso baposaka tolobaki yango na version en anglais il faut kobanda na eloko oyo osombaka tous les jours eloko nini osombaka na magasin ekodicte yo produit nini yango vraiment oyo etambolaka soki osombaka savon net biso tomesana na savon palmolive tenduka palmolive soki olingaka sukali ya obaloba awa brown sugar ou bien ya pembe luki compagnie esalaka yango nde kokende koinvestir soki oza motu moko osepelaka no na coca omela yango makasi mais kende koinvestir na coca somba stop na soki olingaka kolata Nike Reebok bacompagnie wana ande amo okoyi mpe kokende osombi bastock wana nde ebandeli ya malonga oyebi ke ezali compagnie ezali kotourne parce que yo moko ozali client numéro 1 qui veut dire que ozo kosomba stock wana ozo misombela stock wana donc quelque part mbongo wana ezo komizongela yo moko kito makasi donc au fait
Nane au lobby, compagnie a bien, ils appellent la compagnie au yebi aux années, tout lobby Coca-Cola, bah, tu belé, bah, mais la Coca. Donc, compagnie, on a pas écouté ta faillite, penza, ils ont mon boulot. Mais, valeur, il y a Coca, ils ont mata avec le temps. Donc, investissement, ils ont Luca, ils ont la Coca. En tout cas, on peut cet exemple qui toque. Si quoi, Patrick, question pour nous. Ndenge loli a cet exemple. Ming ming, bah, compagnie, on a établi, bah, Tesla, bah, Amazon, bah, Coca, ming ming, et cause à moins cher. Est-ce que moyen zali ya osomba moi ba stock misusu moins cher kapo bandela po mutneti nga boye monsieur fona ke nazo 200 shaba na ngana ko tiango na stock na bipina ma bien te na robanga moi muke ozo comprendre donc pona mesana nanu est-ce que osomba stock ya moins cher penza te kapo banda o comprendre ni ezo sala voilà tes question mo très bien donc et là bien ezaki des Patrick Alobi, on a obligé à avoir un stock qui a cher mingité. Donc, ils ont un autre bien à penny stock. Donc, penny stock, ils ont un stock qui a compagnie mo ou était quand on compagnie mo bandi sika. Bah, nous y a base de moi place mo bien position mo bien dans marché. Bah, te ka stock na bango il attend mususu $10 ou bien moins de $10. Mais ce que tu as $5 tina c. Donc, ça il fait que ceux qui te la qui sur oui, ngala na bananga muke moi $5, moi $10 pour attendre ndenge zo kende avant na nandima yango vraiment ndenge zo travailler ndenge zo sala na chama bon ebele to relaxa ndenge ya kosomba to benga penny stock okosomba ngo monsieur eteka ma bateka ngo ba 10 cents 15 cents 20 cents 45 cents alors ce qu'il faut y avoir compagnie ni a bien kosomba ndenge de l'air autour le baana na par exemple que non nga compagnie mo na linga na domaine médical na ngata msuko kosala la mingi. Par exemple, Blue Cross Blue Shield ou bien, nangatam su World Grains, nangatam su CVS, misi kisimo bo mikolo, ezana moi, ezana makambo ya Covid, ça n'a pas na Covid 19. Est-ce que Marsavco est ça? Bon, Marsavco na ndenge est américain. Marsavco est abisso. Est-ce que Marsavco na Skoll ou bien Primus? Est-ce que ça a na state? Mais na tuniga po yo mwebite ba mastam su bazo yo ka ba ngi ba su mata pe bon na tuniga Mastavko ya te Mexico go mana iga masa msu amela ba masa na msu mingi amela Ken webi ene Ken no mona ba bok mona na kinbo na Congo ba ya ene Ken mula mwa muke a verbo ngala mela turbo ene Ken te so nga investi na ene Ken eza bon tibo king na ebite so na Skoll ezali na Primus na ebite so ezali donc mais ezandenge idée za bongo donc ogo bana na ba stock a mike wana bateka ngo ba 15 cents 20 cents et le kosko ya malamu ezali ke ngai moko naza témoin naza na role bande nazali exemple nga na saleli yango monde na biso ba masa balakisa inga tango masa balakisi ngai ba bisinga ke non pour bana malembe ko bana na le ingete pour comprendre yango l'état na zomo ba classe na école na sama ba formation par-ci par-là na bandaki na ba penny stock wana donc nanzamba sala grâce balakisi ya moi bien osomba na somba ki tam susu quelques 2 ou 300 stock mo ouais ba cher to ben ba mo to ben ba cher na somba ki je crois ba 300 quelque chose même ba 400 € boy et là sur ba 45 cents ou bien 50 cents bilo moins ndengwana mais grâce à Nzambe et là compagnie est bien 2 semaines sur 3 semaines après ba stock on est le moins à 45 cents c'est comme si on avait $1.5 sur ba $3 parce que ba $4 yo mo bête est comme machine au sale siko multiplication au somba par exemple 200 au sommet à 50 cents et comme $2 na moko au ça $2 en fois 200 money donc l'art au fait les penza donc l'art est ça vous comprendre donc so zo so mama bilamba il faut tinda la quin aux à 6 mois ceux qui 3 mois et coma et puis bah tout ba foot manœuvre fin de fin bon et côté au salaire à $100 de bénéfice donc moyen mususu ya au sala mongo eza kosoma ba cher et aux États-Unis, au côté, au sommet bas stock, il y a moins cher. Et puis, aux Omeka, ti yomo banwe ba compagnon ne na zomona, po et au l'accent nyoso. Donc, au côté au mona que compagnon banen à 10 cents, comme à 15, zomata 20, c'est que l'homme a bien ça. Au sommet à $10. $10, c'est que dans un mois, $10 na et commis $30. $20, et ça là, siko wana ko to somi ya $10 so bando so ba moi $100 bando ye ba muke on a beau ba grand là bando okota mais cap nanga pe na pe cet exemple ba compagnie BLP o bande ko na biso fo ba ba compagnie misusu ba tekaka ba cher ba on cher ya compagnie na ba employé na bango
mais na moi prix réduit. Ça va au moins discount. Vous comprenez, hein? Donc, en tout cas, il faut vraiment se renseigner dans la compagnie Nabino. Pour ceux qui paient Sabino discount, en tout cas, mieux vaut acheter. Dans cet exemple, si aujourd'hui, net $100, c'est qu'on a compte bloqué. Hein? Dans Mikolo, banque, on paie peut-être 2%. So, au $100, et puis sur $2 d'intérêt. Ou bien $1000 et comme $20 d'intérêt. Mais, la compagnie Mbappé sera 15% de réduction. Donc, aux autres sommes au prix régulier avec 15%. Donc, $1000 automatiquement au sali $150 de surplus. Caraboué. Donc, on perd de rien. Au sombi, au teki ango. Journée mort, au sombi, le lobby au teki. Vous allez comprendre. Donc, caraboué. Donc, au lieu d'avoir 1020, aujourd'hui, c'est 1150. Donc, quelle différence? Vous allez comprendre. Bien dit. Voilà. Bon, au sali, bon tous les jours. Voilà. Si vous avez bisanan, vous avez zando, au sombi Thompson, au sombi D. Thompson. Papesio litabisi Thompson Obimba. Omoni ezaleti stock. Eleki. Olero ke no somi di Thompson, papesio ndakala net litabisi. Osa ina ndakala wana, talana. Vous comprendre, hein? C'est ça, il faut dire. Et so papesio ndakala moko wana eza faux, mais so papesio nya sakomi ndakala wana eza la vraie. Mais sakomi ndakala wana siko il faut que na stock. Vous comprenez, hein? Si on a la banque, on a $20, on peut se ndakala, mais stock, penda bou, on peut se litabis, penda do babakisio Thompson est vrai. Vous comprenez. Voilà. Le lien est là au bakisa avant de partager plateforme aussi tu utilises rapé et en comme on a fidelity. Le lien est là au bakisa avant de partager na bandeko. Bien sûr. Bon, et là, Robanga Ezate, n'est-ce pas la semaine passée, bazali déjà na ba fowanoke na bango parce que ma solo ezali ma solo a fowanoke toujours. Donc tous autres décortiquer quand on a expliqué bino que na kata fowanoke ma solo ba stock ezali donc ba stock to benga na lingala ou na français ba action ezali dango. Donc ce qu'on a na fowanoke na musala na eux déjà ezola ka ba action na ba compagnie. La différence ezali ki yo za na connaissance oyeba compagnie na yo basomba ba stock nini et puis t'as la différence est-ce que stock na yo ya année passée na année est-ce que gagner ou bien perdre. Ce qui est gagné c'est une bonne chose, ce qui est gagné était au changement de stratégie yo mongo ko kozoma une partie ça la bien délégué pour na yo déjà ko benga bango pona ba pesa yo banda stock na yo individuel pona ba na posa ko risquer mbongo te au benga fidelity n'importe quelle plateforme compagnie na utiliser ka pourcentage moko moke za la wana pona mbongo na utiliser au risqué à partir wana okoyi ko benga MTP consultation to la kisa mo ba stock mo ba pays stock ezali lelo batungi ba sepelaka na Bitcoin mais Bitcoin ezali umbrella ou bien de baloba parapluie ya monene Bitcoin mutute na minute oyo bato ba sutuki mo ba somba Bitcoin ya susute parce que ça la $7 il y a 6 ans lelo ko ba 50 métaux que 60 kala mingite et comme impossible au somba yango mais big na kati ya umbrella ya Bitcoin mususu pe ezali non ba sense ezali ba benga ba Bitcoin centime ezali oyo ko risquer $100 avec $100 on reçoit même 1000 ou bien 200 shares 200 actions et au ticket est fandawana et comme tu as confiance na Bitcoin un jour action no ba centime et comme $1 $10 pour rattraper Bitcoin donc dès yango ngana loba quoi. Kitoko makasi et puis $100 wana ndenge lobby eza chance pour éviter compagnie au sala ndenge mais ce qui est pesi et pesa apenda kitoko ozo comprendre papa le lobby $100 au somba apenda ba action ebele et vandi après 10 ans boé raisonner na no somba en 10 cents après 10 ans et comme $1000 tala ndenge au konginda et puis $100 wana sotali $100 nanga yo kinera boé mbala boni obimisi mutu boke bodame bomeli $100 ekeka boy. Boy. Tu vois, ekeka boy ou bien au déficit mutu tilelo la wana ozomona ngote o mona ngope jamais $100 ekeka boy. Ozo comprendre. Donc so talent boy $100 eza fait mon ebelete pour un investissement na futur ya yo mongo. Ozo comprendre. Donc vraiment bandeko ndenge toujours passer moi temps pour expliquer bino makambo yo. Bozango sérieux.
Donc, toza na idée ya kokosa mutu te, tosala makambo wana te. On a besoin ya mutu afuta biso mbongo te. Biso eloko tokosenga bino nde tolobaki na ebandeli bosabone na chaîne et puis bokabola na bandeko misusu mpo bayeba. Susi na ngai, susi ya Patrick, susi ya Loli, ezali tomona communauté na biso ya Congolais, famille nyonso emona importance ya makambo oyo ya biloko babengaka stock market. Ndeni bato basalaka mbongo na marché ya stock market. Susi na biso kwa yango wana. Alors bokabola vidéo, bo inviter bato ba aimer, ba partager yango, bo s'abonner na chaîne. C'est tout ce qu'on to senga bino. Yango wana question oyebo sala yango te monike ko compliqué yo. To wana bandeko mingi ba esika mo anglais na mo mobulu. Benga biso. Benga nga Patrick Loli to ko expliquer yo so ngito rendez-vous to na parler to na ndaku to expliquer yo to aider yo fungoli compte ya yo na batu na nyonso batu ba famille na yo mobimba. To lakisi yo. Et puis, tu as la partie à on a son osala, makamususu, moi mingi osala, dès tu as ma solo n'engezali, so moi tant que non, moi tant moi belé, moi fi moi muke kozala wana. Donc, ce que j'allais ajouter, mais sur l'ina partager, site mususu na bande qu'on a partager on a bango. Donc, pour conclure, pour compléter Patrick, évidemment, les alliés, tous attendent la biso pour la top et ça donne information au félé. C'est vrai que Tolingi Boya la chaîne pour s'abonner, c'est comme ça que vous remercier biso. À la fin, tu as sabino que ceux qui ont commis qu'on dépenser na biloko o yumo ko zali propriétaire et ko changer ndengeni on ndengeni ya ko gérer vie na yo. Na pe so exemple. So qui compagnie na yo par exemple faut la ko hôtel pour la voyage. Au commis si ko na choix, au bandoke na hôtel o yo zali actionnaire. Voilà. Ceux qui au mataramingi ba avion pamba chaque semaine dans l'avion moko au poni compagnie on a dit American Airlines ou bien Delta. Au commis partenaire à ma compagnie, on a commis aux qui n'a pas de avion, on a mis sentir propriétaire parce que bon, on a eu aux ongles quelque part. Voilà. Kitoko, mais Loli, au Pesaki, exemple, mot très kitoko. Moi, na yo, azana mwa mongo, mwa cadeau, banini, alanga soma sapato, mais au lieu soma sapato, nengo expliquer qui est, yemo aki au soma ba action. Expliquer dans le bisonné nini. Moi na a yekoli stock et puis yemoko a boulé que que somba sapato ezapena ko baby sa mongo mieux vona somba ba action de et somba la sapato. Oui, évidemment, je pense que c'est là qu'un anniversaire à moi où je me rappelle plus de ma occasion. À mon avis, sapato mongo na magasin ya Nike à mon prix nango à CP nango linga somba vraiment agressivement. C'est comme ça qu'on a mis maquillé, oui, bon, c'est bien qu'on sombe en siko, mais si on sombe en haut, qu'on s'appelle en haut basket et puis bébé. Mais, ceux qui ont sombi stock, il y a Nike ou les lots, au patienté moi mouké, stock ou qu'on doublé, ou bien qu'on m'a moi mouké, avec intérêt ou ana au kende, au bio mo somba sapat na yo. Mais comme on a dit comprendre, tu as la plateforme autobeng à Cash App, tout tout azan nango, c'est très facile pour nous côté na kati. Avantage ya Cash App lo na sepela ranango neti lelo Patrick alela Tesla makasi mais aboyi ko futa $700 pour la stock ya Tesla mais avec Cash App akuki ko somba Tesla même avec $10 donc a reçoit un pourcentage 0.00 yemoko malem bazo m'accepter jour mo ba sotoka bon akoki sipe cher na na kati ya Tesla donc ozonga na histoire ya mwana ezalaki bongo à comprendre yango tu vis valeur ya mbongo wana tu sombi Nike ezalaki stock un peu 1.5 à l'époque et très vite stock wana est doublaki et donc à l'époque ezalaki $45 très vite stock wana ekomaki $90 yemoko mwana moni après que mbongo na ye mati mais a changé ki idée a boyi yemoko kende somba Nike parce qu'il faut comprendre que valeur ya Nike wana eza sans valeur mais soba investir na kati ya action mbongo na ye eza plus valable que sapato yango moko. Kitoko makasi en tout cas na CPL donc ceux qui moana akoye kola à sentir que na stock akosa la mbongo biso siko en tout cas tous en la raison te merci le lingo kaboli na biso de rien. Patrick on a l'accès biso un autre website non un autre site place au Kindarat. Kitoko alors tokokabola na bino nde tokokabola bosikizanga so bozoka mwa makelele na ebite pa Loli na pa Patrick nga pa nanga awa mbula ya mambanga ezobeta makasi
makelele eza mwa likolo toujours que eloko te micro na yo eza micro sophistiqué cap toujours eloko te calme donc calme ok oui naningi ya bandeko bayoka makelele te alors bandeko namoni vraiment que mbongo stock epesi micro moko mystique makasi ozo comprendre micro ba faux plan oyo bino oyebi yango ya ba faux plan oyo loli ekuti mwana azosoba ba stock ya ba Nike tala biso tolata la gomme. Bon, tu partages na bandeko plateforme aussi tu utilises comme nango Fidelity yango peut être très simple pour la paix kuna ça en quelques secondes na partager na bino siko na Ameritrade na Fidelity ndongo lakisa yo continue nao le temps olakisa donc bafuta biso te mais basite eza ebele siko na yebi que raison olinga basite oyo pourquoi po eza gratuit donc ba option gratuit eza ba option ofele eza facile ya kosalela et puis so oza na mwa problème mwa question obengi bango ba répondra pe bien. Voilà. Est-ce que nalobi bien? Olobi yango exactement. C'est correct. OK. Donc site oyo donc mo ndenge loli auto bon ba 401k batu mingi bandeko na biso mingi boyebi 401k donc eza programme ya pension auto na ona misala parce que biso nyonso towana yango ba compagnie mingi etizaka Fidelity donc moni awa na coin na gauche bakomi Fidelity eza compagnie moko monene ya finance banque esalaka ba programme ya ba pension ya ba compagnie ebele. Alors yango pe okoko kende kuna ofungoli pe account ya stock ya yo na bato famille na yo donc so ko tsipeka na Google obeti Fidelity na Google ekobima boye ndenge za bomona awa. OK zoomé pa cap pardon. OK na zoomé bato ko ndeko ba mona voilà bomona moi bien kitoko ya minena. OK donc bomona on à gauche ba komi Fidelity donc ça là bo ça la effort beaucoup na ba site ola kisabino to limite beaucoup na ba site mo ba olia bino mbongo ba ko sabino. OK donc moni ande bo moni awa bo username moni awa na sawa username oza username na ngai moni kuna moi raison de sécurité et l'action nous c'était la 3 chiffres na suka mais so na che password na ngai ko na compte na ngai na ningite bo mona makambo na ngai na compte na ngai na ningite bandeko musuba ba lela isala ba mutema pasi mais si na biso to ni bino pe boko mawana comprendre Nimbe bino pe boko mawana yango to la seno amiloko nyonso andenga ofele. Donc so ko na fidelity.com oye omona ngo eza boye oya awa na likolo awa moni na likolo awa bakomi open an account. Masa bomona tozomona bien. Voilà na ozume lisusu mwandambu andenga bolit bakomi open an account yango eza awa so cliquer wana ofini wana mona ndenge sali na ozume mwa libanda mwandambu po eleki mwa minene trop. Ah, ça va. Kitoko. Voilà. Si vous avez fini, on a place bakomi open an account. Si vous avez une option, vous avez awa. Et on a appelé très simple. Oya awa. Na moi katikati awa na place où eza orange boye. Bakomi le ba option wana. Si vous avez kitana oya moi c'est oyo. Moni awa bakomi investing and trading. Nde bisto luka yango. Donc bisto linyi bino pe boko ma ba investor. Donc wana ko investir. Moni yango eza awa. Investing and trading. Siko oya awa mon bakomi brokerage account the Fidelity account brokerage account brokerage and cash management yo oya na oyo oya awa na droite mon bakomi awa open a brokerage account basa bomona au fina awa open a brokerage account soko fini awa bala moko ememio awa mon bakomi which will this be an individual or joint account ba tu na est-ce que account ekozala ya yo moko ou bien ekozala ya yo na mwasi na yo ekozala ya bato mibala ensemble nde question bato na en anglais so eza ya yo moko ofini awa individuel so eza ya yo na madame ofini awa yo na madame moni siko so ofini yo na madame prochaine information na yo na ya madame na yo mais siko to exemple la lelo ezaka neti oza yo moko so ofini wana obeti awa sasa komi next ofini wana moni et na awa option oyo et tout est-ce que vous êtes déjà membre de Fidelity? Si vous êtes déjà membre, vous avez yes. Mais si vous êtes membre de Fidelity, vous finissez non hour. Monia, quand vous finissez non hour, et puis sur ma option, nous avons la compte dans quelques minutes. Alors, vous finissez hour, next, pour continuer. Nesiko page ya bien en haut Nesiko. Donc, dès que tout ça, dans le programme, nous avons TD Ameritrade.
awa mpe eza nango très simple obesi kaka kombo na yo first name middle name last name na yo sécurité sociale na yo date de naissance na yo pays na yo awa eza United States America otie numéro ya telefone na yo obeti email no awa batuni yo place ovandaka otie adresse na yo donc très simple ndenge ozofungola page ya Facebook ofungola compte na Google mpo ozwa email ndenge moko otie adresse na yo obeti zip code ntango ovide ofini next omoni sikoyo opesanga rouge mpo na nini mpo na tie bainformation oyo te alors biso tolingi totia bainformation ya mutu te to expose yango tolingi bino bosala yango soki oza na question eza très facile so omoni ke ezokomplike yo ntango mosu mwa anglais eza mwa mobulu benga biso Patrick aza wana Loli aza wana tokoide yo ebandeli ti suka toide yo ofungoli account yo moko mpe wanda osepela omona mwa mbongo nde wanda okola mpo na yo na famille na yo voilà kitoko et puis nanga nabakisaka kombo eza kombo na bakanda na yo na kombo oyo na age kobosana te ozotya bwebu obosana otie kombo na yo ya date de naissance kobosana te eza kombo na yo ya bakanda na age de naissance na yo ya bakanda donc obosana te ouais faut identité na yo oyo bayebeli nango awa na Amérique voilà information ya mabe parce que nde ba programme nyonso olakisa bino oyo boye ezali connecté na gouvernement parce que nde bango bazali wana chaque année faut ba reporter na gouvernement que non voilà tozwaki bato autant bafungolaki bacompte na biso bakombo na bango oyo bato wana basali mbongo boye na boye bakotindela bino bapapier baforme nesi oyo ya presque ndenge moko nesi na lokola nisi w2 oyo ozwaka na mosala na fin ya année yango ata mosu ya ba1099 baforme wana basindela bino nde yango opesa information ya mbongo oganyaki ntango osalaki stock market donc voilà en tout cas kitoko makasi en tout cas mpona lelo namoni mpenza tolakisi bandeko na biso comment bakota quel site bakota esika bakozwa prix moko ya bien moko kuta ofele bakozwa mpenza bakosomba bashare et puis service eza kitoko donc tolakisi bango et puis bayebi nano stock eza nini topesi mwa baexemple en tout cas mpona eloba ya suka en tout cas bosala makasi boyeba bofungola bacompte mpona bino bafamille na bino et puis mbala nsima donc bobosana te donc bo subscribe bo cliquer notify comme ça semaine prochaine tokobimisa vidéo mosusu tolakisa bino comment choisir bastock awa tolakisi bino comment kokota semaine prochaine ezali sur goût koleka ozo comprendre donc lelo eza mwa fufu na Thomson lobby tokobakisa pilipili ozo comprendre voilà non nde Patrick alobi wana nde Patrick alobi bongo donc vraiment souci na biso ezali tolingi tomona mabota nyonso ya bandeko na biso ya bakongolais partout na États-Unis bakota na programme oyo ezali parmi les 3 meilleurs programmes na États-Unis oyo edaka bato bakoma stable na bafinance na bango mpona yo bana na yo na mwasi na yo futur na bino ezala bien peinard na bafinance na bino donc faut sala 401k na mosala na yo faut sala assurance vie mpona yo na famille mobimba et puis faut zala na compte ya stock market biloko misato wana so oza na tembe benga motu nyonso olingi otuna kende na banke na yo tuna biloko misato wana bakoyebisaka ke non basekret yango wana alors biso awa mosala na biso tokosala yango wana toni tolakisa bino nde basala yango ofele alors boyede biso kaka eloko bopesa biso na retour ezali ya bosupporte biso mpo tolingi bato ebele bayeba information alors susi na biso ezali bino bosabone na chaîne bokabola chaîne boyeme bavideo ndeko soki opasaka 2 heures na YouTube ozotala balobi Fally abetaki mutu moko bolikofi osali 5 heures du temps na YouTube ozotala video ya Fally wana mpo babi abetaki mutu likofi na suka ozwa nini ozwa 0 eloko moko te ozo comprendre susi na biso yango tolingi bato bazwa bachange mwa mentalité wana na koti YouTube naza off na musala leli nake musala te na passé journée moma na parler na na YouTube na otala babiloko ba Fally ba Wera ba JB osoki nini ezopesa yo eloko moko te me biloko tokolakisa bino oyo ezali futur ya yo ya bana na yo na ya famille na yo mobimba yo moko kosepela un jour okobengaka Patrick okobengaka Loli okobengaka ngai obakena yaya bino boa mystique ndenge ezali kitoko wana elaki liloba nanga suka nayebi te so Loli ana liloba suka obakisa bon on a clôturer mais bino bolobaki wana en tout cas beaucoup cité pourquoi perdre temps na yo otala biloko moko ezomemelo eloko te
Oza les sources na 18 ans te, oza les sources na 20 ans te, okomi kokola. À chaque fois que vous l'exactez na internet, après ma solo wana yekola ta quelque chose, ata eloko moko moke. La raison que tu peux suivre nos plateforme ebele, eza na raison moi mingi. Il y a liboso ezali, raison liboso ezali que compagnie na yo koki koponela o plateforme. Oza pe na chance ya kozwa brokerage. Brokerage account elakisi ke mbongo no aussi ko investir oki ko déplacer na brokerage account pona kobanda ko trade yo moko. Deuxième option ezali que okoki kofungola ba compte ya ofele na ba compte wana ba plateforme wana mosusu pona aider na ba stock. Parce que ba stock mosusu soko sombi yango na fidélité ba recharger au moins frais. Mais soko okei na Ameritrade eza ofele. Soko na Robinhood peut-être okonga eza na frais moko ya mwana se. Donc c'est mieux kozala na ba compte wana ouvert comme ezala nango ofele obanda sikoyo ko shopping ba prix ya eloko zoluka entre ba shop wana. Comme ça koyebaka déjà que so lingo somba American Airlines fidélité za ofele. Soko lingo somba nani osomba ba penny stock oyebi déjà que Robinhood a charge kayo. Mais oyebi que ba penny stock mosusu zoluka neti Doge ezalaka na fidélité te, ezalaka na Ameritrade te, mais ezalaka na Robinhood. Donc oyebi déjà quelques stocks oluka place nini il faut ko fina noki pendant osomba stock ango et ko évoluer. Donc en tout cas ba balandi biso lo sako mingi to continuer ko pousser jusqu'à ce que information oyo et comme la quelque ba te belé ndepe musala na biso ndepe but na biso général ba ba yoka ba utiliser ngo ba mvoa mape abenga biso jour moko ba bakina to mvoa misa bango pe en tout cas to za na songo mingi. Absolument. Kitoko. Mokonzi Patrick liloba eza yayo. Oh, on a la fungula déjà. Yo fungola di bon. Regarde la pesa déjà dernier mot là. Je pense que la minute autolobi nyoso il faut loba. Voilà. Ozo opona. Donc so on attend okende roche. O luka opona elama ya bien. Donc okende moko ozo luka o meki sapato simbite oke ozongi na rayon donc hein pour exactement bacha nyoso na désordre. So on attend okende roche opona elamba hein opona punda. Aux appels à temps quota na Ameritrade ou bien na fidélité au look up stock. Donc, ils ont un démo, ben fidélité aux vannes, on a parlé calme. Hein? Moi, ma sang a peu meni, aux autres, au salon, ma calme. Hein? Pour ça, il est au bimezate. Donc, en tout cas, bossa l'effort, beaucoup na stock. Et ça, le kitoko mingi. Oui, bien, il y a un plaisir, lobby, et là qui, lobby, avant de kende. Nalaki na tokendaki mwa restaurant na madame na petit comme sali kala depuis ba covid et bandi boye koko nanga za na Washington abenga na ba master na e balaki mwa groupe abatu na aider bango ba fongoli ba compte car sur place nga na zo guider bango passer téléphone ba fongoli ba compte ba c'est peli grave moni car na butu lobi na butu ba fongoli ba compte bango na aider bango malem ba fongoli ba compte ba bandi ko investir donc voilà. Ah c'est ça, très facile. Bon, merci beaucoup. Tout le monde a bien mbala sima, nzamba pambola bino abatela bino. Et puis bon continuer à partager, bon aimer ma vidéo. Biso tokei and tout le monde a bien. Merci. En tout cas merci, bye bye. Peace.